Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino situ ba ebolinga maman Eliane tout. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni lo bandeko nanga. Est-ce que vous avez bien bonne santé? Santé za ndenge nini? Wabino maman Eliane tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Et vous de votre côté, c'est comment faites-moi savoir si vous allez bien? Parce que kolala kolamuka eza habitude d'été. Kolala kolamuka eza habitude d'été. Tant tolala katoku faka. Nzambe ka na mawa pe na bolingo na enda zungu sala biso pema ya bomoy. Alors ceux qui nzamba pe ce pema bomoy, il faut que ben na kopesa nzambe merci. L'or et l'argent lui appartient. Toze le kopesa été biso to baka merci to pesa nzambe kaka. Merci. Wabino mameliani tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia. Ezali. Voilà, les toze déjà le 2 décembre, hein, le 2 décembre 2023. Tout ça, c'est un mawanza. Mais ça m'a fait cette grâce comme en 2024. Voilà. Donc, le lot de consola mon mouké. Dans ma caméra, c'est un consola. Na lo bakasi ko za mutakanda kotala ngai te po okosepela na ona ngai te so komo ko za mutakanda kotala ngai te po okosepela na yo na ngai te hier le 1er décembre na kina mariage. Et pas dans ce mariage qu'on a poto combo na kute na ndeko moko moi si en tout cas bato ba yaki na fête ya papa Jean-Pierre na maman biso Hortense na pesi bino bambote belé ba bizu ebele bo témoigner qui vraiment amour na bino makasi et pas maman Eliane tout nde bolingela maman Eliane tout bo témoigner qui vraiment amour na bino. Alors parmi ba invité moko ayi ko yebisanga lisolo na maman Eliane na linga ko mingi surtout so bikaka so ko za mutakanda ko tala ngate soko za mutakanda kotala ngai te po kosepa na ngai te. Alors on appelle ça bino lisolo oyo maman na biso apesi kinga lobi en plein mariage tant na bande ko la fête ya lobi za maman apesi nga lisolo na ye alobi na betango awa to sera de tout et de rien surtout sur la mingi makambo etala couple makambo famille et on te ben préparons-nous pour le mariage, on apprend tous les jours. Maman na biso alobi boy. Maman na biso lobi nanga maman Eliane ni tout maman Eliane na améliorer kolamba nanga mingi ya parti ndenge na tala ko ndongo lamba ka parce que yo penzo lamba ko zongi sera biso penza na ndenge mboka na ndenge penza to liaka o elubu ya bikolo o elubu ya boye o ya mindele o ya batu mwindu en tout cas na sepela kana makasi mais lisolo o maman Eliane tout na ebité na pesa yo moko beta oyo kananu soki lisolo oyo ko sala ndenge ngapi mama loba to linga masolo te mama to linga masolo za ko egifie batu mama na nga loba mama lobi mama Eliane to yebi ke na poto aninge to zali to yebi ke on s'est partagé les charges ndenge to zakabo to yebi ke mingi ba mama nde basomba ka biloko kolia na ndako ba papa ba futa ka ndako boye na boye papa muso afuta pe électricité ta muso pa futi te yo moko mama otali kaka bana nga bavanda na malito omona kaka futi mais lokola charge ya kolia ezaka mingi pa ya ba mama tala mobali nanga makambo asali mobali nanga musala na yeko bengisa bato na ndako atuna ata poche na ngai te aibi ata tete ke moi ekomi na kosila suki na mbongo to na mbongo te okomona ka ya bengisa ka bato po abike kolamba lokola ezaka na maboko ya mama osani ni mama kosoma biloko akosani ni akolamba. Alors maman Eliane ni tout mobali nanga azat vraiment radin okakeli boko makasi mobengisi bapaya ezaye soki bapaya na pe baya faut pe bilubu ora lobi na koyamba bapaya obi semaine prochaine na yamba musique nanga na ndaku po bango baza système que moi si azana ba réunion na ye mobali pe azana ba réunion na ye c'est pas comme nous biso to na réunion ya biso za ba couple ya bango c'est un peu différent moi ça na réunion mobali azana réunion ay maman Eliane loko mobali nanga lingaka ko lia tellement za radin loboko makasi mobali nanga ye alingaka kaka kisala kindeki so kanzu kisala kindeki obomu na kisala kindeki na kwanga na yeboye mama ni tukisala kindeki na kwanga na pilipili ya kobweta mobali ya kolia na ya lie na ye amelipe moi enken na ye tranquille mais soko yambi bapaya asana besoin yo fo lamba bapaya fo balia bien aussi longtemps que mongo kolamba eza ya yete lobi to kina musala ndena otoro bakina kina ma prestation lobi na kina mariage moko lobi na zongi tozongi na tongo lende tozonga ki voilà nga biloko nanga na okende kolamba yango mon amoureux de Marie alamuki pe tongo alamuki tongo akena boucherie omwende papa sombi mikila to akabiso mibale na ndako ya tano mpe na bapaya te tozo ya mbape bapaya te papa sombi mikila asiko soma mikila o ezali taba papa sombi taba na mopanzi nango awa asombi soso biso to lingala biso soso oya bomoyi o batekaka na boucherie awa asombi ngombe papa yebisinga lobi moi sinanga na yebi koza fatigué mais soko 8 ans
Osa nini okolamba ka biloko ya kolamba yango na sombeli. Voilà mobali azalaka nde boye. C'est comme ça mobali azalaka parce que mobali faut azwa soin ya ndako na ye. Mobali azalaka nde boye. Oyo siko ya boye mupaya soko ye akolia kitoko te ndenge nini. Mama oyo ayebisinga lobi mama ni tout. Mobali nanga za radin. Mobali nanga pona ezaka kisala kindeki. So azuki sala kindeki na pilipili robo etana kwanga. Pona ye koki. Mais soki bapaya ba ye alinganga funa bimisa mbongo na lembe ya bapaya. Et surtout bapaya mo pe ba famille na ye lokwa na poto eza nango ya koyeba na ke mwasi mutasaka nini mutasimba ndako na kolia alingaka neti asimbisa nga touche quoi. Neti pas bandeko na asimbisa ayebi ke soki bandeko bakoya nga na kosala effort na osumba biloko na osa nini na kolamba. Meka pe na koswa pe na ba papa soko omoni kozobengisa bapaya no baza important yo pe bimisa mbongo sala nini o pe sa pe mama bakisa. Mikolo biloko komi cher biloko emati biloko komi talo bandeko na ngai. Hein? Bien manger c'est le début du bonheur mais pour lier kitoko faut bimisa nini faut bimisa mbongo. Leo to samedi na boy naza fatigué. Nazo kende kolamba. Oh nyoso. Nazo kende kolamba mais namoni na mon papa te fana lambelele ye mikila. Lokwa papa linga mikila mingi. Oza frère e uti na nini na boucherie. Lokwa linga mikila mingi lelo na lambelele mikila. Lobi na lambelele ata taba. Soko linga kolia malamu yeba ko bimisa mbongo mibale ebele baza ba radin ebele ndeko na biso mwasa mama Eliane oyebi ke mobali na ngai makambo ko futa ndako oyo mama ye muto afuta kapenda kuna likukuma na matata oka na matata alingi ambiance asa koli metal ambiance alingi ambiance lokwa elo mususu afuta kanda kuna likukuma afuta kanda ku vraiment na matata mais ce que makambo ko lia alingi alia bien mo afuti ndako mo wana sauter ako sauter ata 2 mois ya kufuta ndako kolia pa leka malonga te kolia pa linga minga olia ka kisala kindoko la mi mfumba te mo mfumba na kisala kindeki na kwa ngapona ye koki mais asoma penzani mo boba misu ni boye penza soma c'est cher ya linga kandengo na te. Ok, soko lingi kolia malamu, il faut poser liboko pete, il faut oyo bakosa nini, kosumba biloko kolia, olie sana nunzo bien manger c'est le début du bonheur. Oyo tshena munoko yango nde ya yo bandeko nanga, kolala kolamukeza nango habitude te bandeko. Oyo tshena munoko na oyo yango nde, oyo ekoti na libumu na yo yango nde ya yo. Oyo eza na bank eza ya yo te. Oyo eza na libanda libumu eza ya yo te. Oye koti na libumu yango nde eza yo bandeko te bakolesa banzoto na biso malamu te bakozwa basoin ya banzoto na biso ba papa o bokotala ngai papa bomisaka pe mbongo kolia papa ye baka na kobimisa mbongo ya kolia liesa ndako malamu miliesa malamu liesa mama malamu liesa bana na yo malamu yebaka na kobimisa mbongo ya kolia papa eza important so linko lia kitoko bimisa mbongo ya kolia bolia kitoko na ndako eza important poche moninga baselela kango programme te ba papa ebele bazabo ebalingaka kobimisa mbongo ya kolia te ba papa mingi bazana ba comportement oyo ya mabe pona kobimisa mbongo kolia baka na difficulté misa mbongo kolia mais pona kosoma masanga ba mela mo ba osoma masanga mais po ba bimisa mbongo kolia bazo kokate ba papa beau changer ce n'est pas bien beau changer ba papa beau changer ba papa et ba papa za malamu te to kanze mombo autant toza ba la mikie attends to kola olingi mwasi kaka mbongo olingi mwasi wapi mbongo yakolia yakolata ya monzele nyeso kaka mbongo na yo po balinga yo oh. Olingi mwasi kaka mbongo olingi mwasi pesa mbongo yakolia yakolata ya monzele nyeso po basa nini po balinga yo lelo mokili changer ba papa ba bosani ba valeur na bango mibali baza su komite ska ki mobali te mibali bakomika olingaka mwasa sombaka sombaka ke bongo sani lambaka ke bongo sani papa biloko za rappel lengi bo balambe zo kota na libumu na yo oyo mo bimisi limbongo olie motabi misa mbongo ayima ba papa bele baza ba radin mibali ebele abi prix ya litungulu peso 5 euros bi matungulu ngolo za 3,50 € ezong sala 1,50 € nanga radin ezala ka bongo te ba papa. Waka mikolo karton malango ekiti natala ki karton malango ekiti ndo kesomba bozongo selanga mbongo nga papa yo bongo na mama ezala rate ba papa mingi baza bato loboko makasi bato koketana na
yo linko lia malamu mbongo ya kolia olinko tikate yo za ko inviter bapaya na yo oza kolinga ke bapaya balia malamu mais yo moko pona bimisa mbongo ya kolia ozo bimisa te olinka aposha moninga ya malamu te ba mama ya malamu te ba papa ce n'est pas bien ba papa bo changer bizaleli wana eza bien toza ko honorer bien te pesa ka soni mobali ya sola za mobali ya lesa kanda kuna ye mobali ya sola biko sombela mwasi ne mo elamba mobali ya sola mobali ya soki pakana ndako mobali ya solo aza mobali oyo ata aza na mbongo mingi te ata eza ya moke ayeba kosomba karton ya makayabu koya nango na ndako mama karton ya makayabu yango osala nini lamba mama makayabu yango lamba wana nde aza mobali ya solo bandeko mobali oyo alinga kolesa ndako oyo asokipaka na ndako na ye olingi mwasi kaka mbongo olingi mwasi wapi mbongo olingi mwasi pesa mbongo ya kolia ya kolata ya monzela nyonso kaka mbongo na yo po balinga yo na fatigue mpona lelo tosiki wana po mama ya biso ayebisaki nga ke mama aloba nano po mobali na ngai non alingaka mbongo ya poche na ngai ya poche na ye moko ebujaka te invitaka bato po ayebi ke na ndako ndenge eza na lokola mwasi moto asomba biloko ya kolia surtout so invite bandeko na ye na ndako aovanda bongo ainvite bandeko na ye na ndako baya na ndako sila ntoko apesa eloko te lokola ayebi kaka ke na ndako mwasi moto asaka nini moto asomba biloko ya kolia po bakende na sango mabe te mwasi akosala par tout le moyen asomba biloko ya kolia mpona bato balia malamu po bakende na sango ya kitoko ke mwasi ya ndeko na biso to mwasi camarade na biso to semeki na biso azala makambo malamu mona mwasi penzo ki kotala oyo ya suko bombaki penza na songa liputo sa nini obimisi kaka po camoufler mosali biloko mo mosali ngona esengo te osali ngona esengo to osali ka malgré yo ce n'est pas bien beau changer bandeko na nga ba papa mingi bo sanini bo changer bon week-end na bino nyonso tout bon week-end joyeux anniversaire na banyo so ba fêter anniversaire na bango le 2 décembre. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Nzamba anubesheneni bana betu bon sebo kamata babizou. C'était votre deuxième maman. Maman Elia Nitou. Maman Elia Nitou, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kiankakalko. On a un beau baxi maman Nitou béton. Bisous. Bye bye. Eh, baba kujan kwimpa. Kujan kwimpa. Oui, il faut relier bien bandeko. Faut relire malamu. Encore ton malamu à lui les autres c'est relire mutu faut lire bien. Ça aux lire malamu te aïe. Ce n'est pas bien. Faut relire malamu hein, c'est très important. Bye bye.